violence tozolobelaka brutalité, you know. Bible. Chauffeur tozomo chauffeur ye wana soke ba chauffeur bakima su batute batonde bakima bazokima chauffeur yo mutu ozomema mutuka omoni mutu azoleka telema me bango kuna bazo ke continue katango bakoni ata mutu akufi bazobana oh basi baliaki deja na butu oye so yo te mutu le mutu wana ozobake basi baliaki na butu Wana bakile tangi violence. No bakile tangi wana eza bien te faut que ezaleli wana you know mutu fraude a futi ticket ou bien timbongo monani te ko simba mutu na nzoto te you know ou bien bo fundi na nani ayeko sisa ni police na police ko le belango de mais ko simba mutu na nzoto te ko sala mote confiance ke na wa na police n'est-ce pas futi ticket o komi ko menacer o komi ko simba mwana mwasi o komi ko simba na nzoto ti kuna ba msuzo kalongole pi bilamba wana eza mutu ya mutu alors que police azawana police azawana bo so ebo tena police po to ke ne pe mosika te na ko pesa continuer yo mzo ko lo makama ezo lika société mais tika pe na éclaircir ba makambo etali ba quand on parle de police gendarmerie armée hein yeah okoya komona ete officiellement mutu oza obligé mona makila te par exemple ba soldat omonaka bango toza na permission komona makila un soldat oyo ke na guerre hein abundi abomi mutu moko mibale misato to pe bato ebele amoni makila yango boye ser nanga bitumba soki esili soda wana soki azongi na cité mutu akoki kolukele makambo akoki koprovoke azotaleka boye akoki kozala na mwasi na bana likambo ekoki pesa ekanda azotaleka boye mais yo civil oza na place guerre eza kolekela le fait ke otourne boye omoni mutu akwei wana na makila wana omoni yango ser nangai bitumba esili soko zongi na cité oza obligé okende na ba place bapesa ba conseil ya na place nyonso guerre ezalaka bato bazala na guerre okoki kozwa bango directement tozongisi bango na société wana soko vivre na groupe ya bato oza obligé bo préparer ki erreur ebele eza koleka quelque part na bapays ebele na monde guerre esalemi guerre esili bato wana baza kutu préparer te bazongisi bango kaka susu na cité bato wana bakokomaki ekoboma bato ekomi mpona bango eza eloko pamba qu'on provoquait violence, brutalité, comme le passé à mon déjà makila pendant qu'il n'était pas préparé. Un soldat, bazalaka préparé na babiloko boye, bakendaka na ba école des officiers, bakendaka na ba académie militaire, makamba na ko yekola mama anina yo nanga to yebi yango te. Un soldat aza préparé pour na ba violence. Un soldat aza préparé pour na ko mona babiloko boye, mais pour appliquer nini résolution ya solution ya kotia paix. Soki pa pesa ye permission ke na koboma eza makila mo ekwei na maboko na te un soldat peut tuer makila wana eza na maboko na ete ya muto a provokaki yango ki yango to kota ko lobla ete nana wa provoka violence eza pina pays te eza pina village te eza pina ndako nyonso te ekoki na ngoza kozala te mwana kaka ya muke un petit ya pamba akoki okende quelque part abandi bitumba ba ye monza bandi yango babeti azongi na ndako yokusa papa na ye ale bitumba ye makasi ale kende kobenga banoko baye ekoti na banoko ale village région pays yango oza komona ete mama anina stopaki mpe mpona koloba ete mama oyo oza komenase mwana oza komenase yo receveur yo chauffeur okoti kosimba oza obligé okende kotrouve police bango basala bango mpona babiloko baza préparé déjà eza formation militaire formation baye kosala yango wana ya criminologie bayekoli bayebi koma bakoki conduire donc mama ani na stopaki yo te me nalinga koapoye te ya solo place nyonso matata ezali matata yango ekoki kozala soki ekumba na kote ya violence police soki ekumbi na kote ya makambo eza wana ya monoko kose changer baparole baenquête fo ezala justice tribunal bamagistrat bazali bakokata makambo mais mutu moko aza na permission ya kotouche nini aza te bazate violence kaka violence oyo tozolobela violence baenseignant kaka na baekole oyo bazobebisa bana ebele mpona violence bafille mosusu baza na bango mayele mais babebi mpona nini oza no mayele akangi yo na surtout bana basi botaza bavictime ya makambo oyo akangi yo na kotala okoleka wana mpona nini alingi abebisa yo bana mibali ya koloba opesanga laro zwi mais basi baza na problème basi bafille mingi bana 9 ans 10 ans 11 ans eloko wana ezobebisa bango baenseignant oyo violence bamosusu badirecteur de l'école baza na bambeto na kati ya babiro na bango mona wapi bamosusu bainspecteur oyo nyonso
you know bazana makambo ko lenki ba fille baza ba victime bazo kotaka na makambo bon ba biloko ndengwana oza eza violence eza violence ba mususu ba fille ba kane ko zo semite azuzemi pona nini ba force ki ye na tango yo fille osali yango moralité fille morale fille e baby ozomona et puis fille akoma donc ezaka nango boy akomi ko sala makambo ozomona ba fille ba baby bakomi ko sala makambo sanga tina omoni ke mwana oyo eza akomi lima oyebi teke na mwana tata ya soki ya 50 ans maître à 50 ans oyo monsieur azana ba âge soki ba âge na soki ko simbaka libela mwana ya 9 ans 10 ans 11 ans ba fille mususu azana 9 ans mais omoni déjà que nzoto na eza développer makasi ye wana mino azofunda déjà pour aza mwana bazobebisa bana violence au violence batande nzambe vraiment bato wana akosaba na lola bazosala makambo bazosala yango est-il que basolo oyebi ke matériel na biso leka na internet ezosalama partout au monde donc place ezali kosalemela il faut toyeba ete faut kotika ezali wana faut kotika surtout bafille nazoregrete mpona bafille babiloko boye yango touti kolobelaka na bible deja esalemaki na ka ya absalom n'est-ce pas na ndeko na ye amon mpona wena kozwa tamar eza baviolence eza kaka teke ebandaka mbala moko physiquement ki makila ebandi mais cause eloko nini ezokoki kokoze koprovoke ke bitumba violence ekoki koya so ekoki kozala stoppe ekoki komonana efe monana de place wana nayebi te mama ani soko silisi te mpo nga na kota na silisi te nalomona teke fille o moto asentaki maître asentaki maître au maître na mtu asenta ou bien maître ya 5 mois reva apparemment la violence apparemment violence autre ça pour la brutalité ya brutalité comment on a directement mais ezali mingi na yebi na koma lutanga bakoma batu mingi wana za groupe on a place atama yes violence poko tika ezali lwana bafuta kamino bozo ba salaire na bino botika ko besa ba fille ya batu pona ni bazosala ngona basi teka na bana basi bana basi bana mbali bazokola koseka bapesi mbongo alekisi yo yango wana natuna yo question ntango omoni violence brutalité na cité eza koleka makambo eza kosukela wapi opesanga trois solution kato machete obebisenga mwana kato machete ngata nasala nga okoki te parce que tolobela wana nakokata yo obebisenga mwana okato machete bien yango wana émission ya violence eye lelo mpona violence brutalité na cité eza koleka makambo eza kosukela wapi opesanga trois solution kato machete obebisenga mwana kato machete ngata nasala nga okoki te parce que tolobela wana nakokata yo obebisenga mwana okato machete bien yango wana émission ya violence eye lelo mpona koyebisa ete place nyonso oke na monde soko omoni brutalité esalemi violence esalemi irrégularité esalemi na posa yo question na société biso bato basalaka nini olobi police magistrat qui est justice na diplomatie na soyo komi na kaya pays na pays sikoyo yo moto pesanga ba résolution wana to solution wana na epe kola OK wana bata mokili e bon na bible lobi nini bible peut dire comment c'est la même chose bible peut ça ko loba ete ba soda justice a ipo no kokanga batu tribunal peine capitale ezalaki olingi lakisa combien de cas ya peine capitale oyo eleka na bible oyo bible eza kopermettre okuti na kala edan pour dan yelingi elobaki nini violence moko eza kosalema na komema yo na justice na to na prison wana kozala sire mpenza kuna omona société bon wana kutu yo te mais yango wana tolobi ke kumba makambo yango wana omoni kozala na prison kuna fino nyonso merci yango wana alingaka yo comme activiste yo oza korepresente
ba makambo eza koleka na société ata na biso lupango soki na koteka ngo comme ça na yebi so bapolicien wana soki eza wareba kutu question koteka lupango te na banza tokomi na point où sikoyo omoni Komisa bazwa bayeba ntango mama bandeko balandaka ba émission na bakomoni te ntango mama ani ashofaka yebaka ke mateya ebandi kokɔta na place nango oyo nalingeli etelemela wana tokomi na point oyo ezali ete kanda ya moto amoni violence suka alinga répondre na violence nde yango wana émission oyo eza mpona koede ngai na yo na population ete kanda omoni mwana ya mwasi to yo moko mpe mwana jeune fille omoni ete basali yo ka ya violence brutalité ese passe wana oza oblige ozwa réaction moko te sino ke yeba badroit na yo ya kende kofunda wapi na police baparent mpe boyoki yango bokende kofunda wapi na police raison nakumbemi na makambo oyo c'est parce que makambo yo mama alingi tokoloba absalom mpe yango azalaki nango makambo ekomaki na justice pa papa même si ako reprendre classe yango a reprendre mais soko messie na ye aza na droit kosimba libele na ye ta messie na ye aza na droit kosimba nzoto wana tosi toyokani mais sikoyo tokomi na afaki mayebeba po bana bakomi kobeba nayebi funda na parent obanga parent te yango wana kasi sikoyo émission oyo ntina nango